Tokubike no moko tovana sidito kyambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwano ye tata mwanda velela
tulendele kutufanda sedeto tata mfuma mbanza betu bana bakutukulombele bakafulu watusikidikisa tusa ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngitata nzambi wasi yo ntwali wangitata mwanda wavelela bika wakwa masikilanga muna yeto tukwaya kwa yelemvu se ye mwane tata mwanda wavelela. Amen. O kombo ya tata ya mwana pe tata Mulimo Santu lelo ezali na date ya le 17 juillet l'an 2024 milulu na biso oyo ekoleka na kati na Lingomba solo nyonso ekozalaka na signification pe na likambo na yango. Donc tokozongisaka makanisi. I completed my apprenticeship about 7 years ago and I've been working on sites like this ever since. For me, the hardest part about my job is working in the cold and tools that are too heavy and not powerful enough for the job that I need them for. Having used it... Kozwa mikrope koloba likambo oyo ekotambola na kati na mokili mobimba pe Lingomba ya tata Simon Kimbangu. Ye moko papa Simon Kimbangu kyanga na lobi ete na milulu nyonso oyo ezali kokanisa na kati na Lingomba delo oyo solo ezali tolobi ete ye apesi yango na bana ya Koriki. Apesi yango na bana ya Koriki soit pas jeune oyo tozali ke na kati na Lingomba tata Simon Kimbangu oyo tozali bana ya Bilaka kasi na kati na Koriki ba invité ba mbuta nyonso oyo tozali kotambulisa ba mouvement lelo pe eye ko coïncide te Lingomba mobimba ezali aho batambolisi nyonso oyo bapesi biso responsabilité na kati na Lingomba ya kotambusa bandimi wete tokoka koyoka likambo nini bapapa balingaki na date oyo ya le 17 juillet ndenge elekaka na 1972 soit 72 yango tokokende musika mingi te kasi mingi ngai ndenge nalandi matei oyo uti koleka tata pasteur auti koteya biso pe na maye oyo tata Mulimo Santu papa Simon Kimbangu kyanga na tindi ngai tokokende mingi na banzembo pweto wela ngonga ya kosala musa
sala oyo salama na libanda nzembo ya yambo na kusenga ngona ba jejeki ya mibale ekozala na biso bakoreki mpe tokoya kosukisa na korale Yelusalemi na banzembo wana nde na prevenir bino bozala ya kobonga matango na kosenga bino banzembo wete ekoka koyembama mpona kotia makasi na mateyi oyo touti koyoka na mokolo na lelo oyo ya le 17 juillet l'an 2024 solo pe dirigeant nzembo ya yambo mvwala tatu za tata Simo bisimbi disalo kya sebeti diatela mukeleka koloba ete bamvwala nyonso misato likambo nyonso bakosala na kati na lingomba bayokani na bonzambe na bango pamba te bango nyonso misato bapesameli mokumba ya kotambusa lingomba ya tata Molimo Mosantu oyo likambo eza kosalama lelo oyo kokanisa na 1970 etumba oyo papa Diangenda Bundi banda 1960 koloba ete banda le 12 avril 1959 tango mama Mwilu asimbisi ye mvwala lulendo ya kotambusa na 1960 59 na 24 décembre lingomba ebimi oyo emonanaki ete likambo tata Molimo Santo ya solo esi enzwi nzela esi ezwa nzela ete tata Molimo Santo elobamaki ete tata Molimo Santo banda abandi mosala na ye na nzota papa Simo Kimbangu kino suka ya mokili ye kaka mutakotambusa mokili ye pe kaka mutakopesa kinya na mokili oyo muyini oyo tolobi ete Lucifer azalaki angelo oyo alingamaki mingi na tata Nzambe kasi na tina ya lulendo orgueil tata Nzambe akitisaki ye na se mingi tokolobaka ye tata Nzambe me ndenge nini ayebaki na ye ke mutu no aza mabe akitisi na se aya koyokisa biso pasi awa na se ya mokili balikambo mosusu te oyo batata baza kolakisa biso ete po ete tokoma esika pai na ye tozala petwa tata Molimo Santo na nzota papa Diangenda kontima topumbwe ekulusu atamboli na mokili mobimba surtout awa na Afrique RDC Congo Brazza Angola nani ayebaki teke tata Malongo papa Diangenda kontima alekaki na bisika nyonso wana ko prepare biso tozala petwa na miso ya tata Nzambe po ete mokolo wana ya suka po ete tokota biso nyonso na kati na Yelusalemi kopumbwa Bible na bamboka nyonso misato papa Diangenda atamboli na baprovince nyonso ezala na Angola na Brazza awa na RDC atamboli na baprovince nyonso wana po ete tozala na preparation ya malamu biso nyonso tokoka kokoma na mboka elaka
tangu tuzopumba ikulusu tuzopumba Bible epona kimutu te ke kimbangiste kaka biso moko toyebi soka komi na mboka ozala kimbangiste non kimbangiste topumbwe Bible ekulusu topumbwe tangu papa dange na kokoma na baboka na kokota na bandako bato nyonso ezala bakimbangiste ezala bano kimbangiste bandako ezali kofongwama akota na ye alongola milimo nyonso wana ya mabe bazali kosala yango bango misato na boyokani soki lelo ekomaki na ngonga ya retraite mpona nini bilaka ezali kokokana na ntango wana balobelaki yango ete tokomi pene sikoyo po ete kotonga temple oyo ya Yerusalemi na 76 na ebandela temple na bakimbangiste na banokimbangiste balobelaki yango boye surtout banokimbangiste eke papa Diangenda to bamvoala misato lingomba tata Simo Kimbangu azali nde kotonga nzaza arshe ya Noe nzembo yembami bobenga bango bakota na bango nzaza ya juga yenena me ebandaki na retraite oyo lelo ye surtout biso bajeune tozalaki prépare ezala bango nyonso bapapa misato bamama misato biso bana tokotaki ya retraite surtout biso bana obligation batata balobi bino mpe bana na biso toboti bokota retraite oyo bazalaka na ntango wana bazali batemoin bazali ndenge nini biso bana tokotelaki retraite mpe balobaki na biso ke bino mpe bana ifo bozala préparé spirituellement yango ndenge nalobaki tokokende mingi na banzembo oyo nzembo ya mvoala tatu zisimbi lisalukia se betidi ata mokeleka engwe kese mulumbu eki dirigeant esika bozali bopesa biso nzembo kaka couple wana onga na sengi yango tozali bana na mapamboli oyo lelo oyo na papa Simo Kimbangu Kiangani azali kolamusa biso maso oyo tozali komona maso oyo tozali koyoka bapapa yango babandaki koprepare biso pamba te bayebaki ete na mikolo ekoya mipepe makasi ya ndenge na ndenge oyo koyela biso mpe ntango wana papa Mfumu Alongo papa Dangenda Kotima ti oyo toye kokuta ye avant liwa na ye soki okutani na papa Mfumu Alongo papa Dangenda Kotima soki mbala ya yambo ntango bokutani na ye olobi makambo nyonso atie na libondeli akopesa oyo mayikasi sukasuka atie yo elembo dirigeant
solo nsima na retraite ndenge tolobile yango na le 4 juillet 1976 batie bapapa bango nyonso misato pioche ya liboso mpona kotimola fondation ya ndako ya nzambe oyo tozali pamba te libanga esimetiere amelaka pendant le 6 avril 1961 oyo tokomonaka liboso ya kilongo mosala esalami bapapa balobi ete tokosala mosala oyo pendant 5 ans donc soit na le 6 avril 1981 ndako ya nzambe ekoka kofungwama bajeune tozalaki deja préparé ndako ya nzambe etongami papa Mfuma Longo abundisami papa ndenge ndako ntima bambongo bato bapesa susu bambongo te po ete ndako ya nzambe efungwama te biso moko tomonaki oyo biso bana tata Simon Kimbangu bamikolo oyo tozalaki na ntango wana papa Diangenda suite na poursuite ya moyuni apesi masengi na mabe bapesa mbongo te po ete ndako ya nzambe oyo etongama te mingi na kati na lingomba bazokozwa mbongo mpona kotonga temple bakotisi yango na banzela mosusu oyo ekoma awa kino ye moko papa Diangenda alobi ete fini ete biso baresponsable bapaster tosala lisusu récolte ya bambongo mpona kotonga ndako ya nzambe ye moko asispandaki misala nyonso oyo ya construction ya lingomba na bamboka nyonso misato ezala Angola Brazza awa na RDC oyo toza koloba boye bambuta bayebi ye moko sikoyo azwaki grand devoir ya kotambola na baprovince nyonso mpona nini tata nzambe akolongaka kaka tata nzambe akolongaka kaka ye moko atamboli na baprovince oyo faki tozali batémoin ndenge nini papa Diangenda atamboli na bamboka nyonso misato Angola Brazza RDC mpona nini kokongola mbongo ya construction ya temple na Kinshasa ndako ya nzambe ya Bukama ezalaki en cours ya Nyangara ezalaki en cours mais nyonso wana batravaux ezalaki suspendi wana nini tout d'abord papa Mfuma Longo badangenda kuntima atikalaki susu na confiance na biso batambolisi te ye moko sikoyo ndenge nazoloba boye oyo bato bazalaki na ntango wana bayebi biso mpe awa na Yerusalemi toyebi objectif oyo ezalaki ete après 5 ans temple ekoka kofungwama solo tolandi mateya lelo oyo mpe ya lobi toyokaki jusque le 5 avril 1981 na biso moko bandimi na biso moko bapaster batambolisi ndako ya nzambe yango toye koinogire banjete ya safodage eza nanu oyo ekozala inogire lobi toyebi ndenge oyo tozalaka bambuta bake kofukama epai ya papa po ete soni ezala te oloba kaka ete ndako ya nzambe ekofungama kaka a une date la ultérieure pamba te bacondition eza réuni te bambuta tozalaka ntango wana toyebi le 5 avril 1981 kino papa Mfuma Longo papa Diangenda alalaka na kati na ndako ya nzambe na 4h du matin ntango akeki boye ake kokuta ndoki ya koti na kati na ndako toyebi likambo wana donc toyaki komona ngo biso moko nde toza komona na papa Simon Kimbangu Kiangani mpe ezalaki kuna na amphithéâtre ntango papa Swing alobi eke ya solo
na ndimi ya solo awa à l'an 2021 mpona mise surtout biso bakimbangisi tolobiki a promettre l'an 2016 monadi te 18 monadi te oyo kaka l'an 2021 tiketo total kasi tongo ya le 6 avril l'an 2021 ambassadeur ya Union européenne azalaki portugais atémoigne liboso ya mise ke oyo tolukaka miracle oyo eskaza miracle te parce que ye ayaka avant 2 jours ana kamba azotala mise ndenge ezalaki kasi le 6 avril wana l'an 2021 amonadi mokonzi ya mboka akati riban makamusi nini oyo toza koluka lisusu na papa Simon Kimbangu Nkiangani biso bakimbangiste yango nyonso wana ete baza kobundisa tata Simon Kimbangu tozoyeba teke lingomba moko kaka moto ekotikala na mokili nzambi votele likambo ezali ndenge wana pamba te biso nyonso toyebi ete tata molimo santu ye moto akokonza mokili mobimba ye moto akopesa biso misala ye moto akopesa biso bomengo nyonso tozali yango posa ye moto akopesa biso kinya yango jijiki dibundu dimosi kaka diyala munza idantumwa bokende bomata bokita bobundisa ata ndenge nini toyebaka ete lingomba moko kaka ekotikala awa na mokili mobimba ekopesa biso kinya ka tata Simon Kimbangu po ete moyini azala sur ke mpenza eza mpenza ndenge wana il faut attendre biso batentation ekoya na ndenge kasi papa yangenda kontima alobi ete natiki bino na kati na cercle mutu aningana te jijiki Déjà. Makundu maningi mazenza mailimu Akisa pepe ya mono kimangu Ikisa mamete mamemu nako Waleko ako Momo mamo bizidi kwa bobo Wakundu nyanzi mungu Piki lupau Ebezi kumona goso magekoto Magundu mamingi mazeta maizidi munda Mwanisa pepe ya mono kimamu Yetibisa mameme Nako Waleko Nomo mamo Bizidi wagogo Wakundu Nyanji Piki lupau Yetibisa kumunagoso mabegoto
Lingomba oyo ya tata Simon Kimbangu ezali lingomba ya tata Molimo Monsanto mfumu wa ndongo yango tokobengaka papa Diangenda tota kobenga ye oyo azalaki liboso na bandeko nete mfumu wa ndongo batambusa libundu balongo Molimo Monsanto yende suka nsima na ye mosusu azali te nzembo elobi ndenge wana baye koloba awa tokomi pene ya kokota na mboka ya elaka bana Israel ntango bakomaki pene ya mboka ya elaka Moïse afandisaki bango nyonso esika moko mpe kopona banongi zomi na mibale oyo bakendaki kotala mboka
tata na bamama Kimbangistu tososola mingi na likambo wana. Papa Simo Kimbangu kokende na ye kokangama na ye bakoko batunaki nini otikeli biso Bible. Mikakatano nyonso okozala na yango otala na kati na Bible. Bapapa balobi eke baresume Bible nyonso alobi ete bolingo mibeko pe misala yango kaka nde ekolongisa biso. Toza na maloba yango e bapapa bino pe bozali na yango tango nyonso mikakatano ezali tala na Bible likambo yango na tango akala ndenge nini ezalelaki yango. Papa Simo Kimbangu kyanga nazoloba ete loba ya kala loba pe ya sika. Soko kanisi ya sika tala na kala makambo yango ndenge nini elekelaki. Kuna na nzembo bata kotuna oyo mingi bazangaki kokota na mboka elaka wana nini koyima doute na zomi na mibale bo bakendaki tokokoka te etumba mbinga o baza kuna tokolonga bango tata ndenge nini tokolonga bango te baza bambinga lokeba na biso. Kasi mibale balobi atako baza bambinga biso toko affronter bango tozali kotia nzambe na biso liboso. Yango nzembo etuni biso. Eske biso toza na ngambo nini na oyo bazalaki na doute oyo zomana bazalaki na doute ou bien tozali na mibale oyo balobaki ete ata ndenge nini nzambe na biso azali elonga ezali kaka. Yango toza komona na kati na Lingomba makambo eza koleka ndenge baba paster auti kote ya biso surtout ba réseaux sociaux ezokopangisa biso mingi. Tozala kaka makasi na likambo moko oyo batata batikeli biso bolingo mibeko pe misala. Regret ya papa diangenda kontima na biso ba jeune tala mpasi oyo bamoni wana biso ba jeune pe biso bandimi na bango ya tata Simo Kimbangu. Soki mopepe moko kaka moke eye Lingomba eningani mingi tobimibimia bamisusu tozokanisa ndenge nini kozala tokanisa na periode oyo ndenge ezali koleka. Kasi papa diangenda alobi ete bino bandimi mpona nini bozalaka boye mwa mopepe kaka moke boningani bokomi lokola mandalala minkwikisi koreki bilangi rembe wilanga mpona nini boza kolanda mibeko na ngai te ndenge totikili bino biso misato. Biso bandimi chrétien lelo croyant kimbangiste mwa mopepe kaka moke oyo nyonso toteyi bino ebungi